T'es papa. Ok, d'abord, on s'est présenté. Oui, Ngai héritier Mapindemi, directeur des infos na journal télévisé Info Lingala, journal à Lingala, magazine où il est carapé na ba chaîne ebele, ndenge bomesana kolanda biso ernyoso. Le 3 mai, lobby, monde entier va célébrer la journée internationale de la presse. Il y a la presse congolaise. D'abord, est-ce que Liberté n'a pas une RDC, il y a la presse et à l'enfant? Oui, Liberté à presse, ndengo lobby na République démocratique du Congo. Bon, tokolo ba Liberté ezali. Et puis, amélioration ezali par rapport à ndenge ezalaka, bamboule le kikuna, où tout le monde que ba journaliste bazara na droit, il y a koloba makambo musote, bazaki vraiment limité par rapport à ba opinion na bango. Mais le lot tout le monde quand même ba journaliste bazar se permettre couper cette information ndenge balingi, ndenge bamoneli. Mutu aza vraiment inquiété sur ndenge ezalaki te mikoeleki. Alors tout le monde vraiment que amélioration ezali so tali même emprisonnement ya ba journaliste ba okangama lisusu ndenge ezalaka kala te par rapport à ba opinion na bango, par rapport à ba information bazopesa même ba organisme oyo sokipaka na ba journaliste so tali otangi même ba rapport na bango omona ke amélioration vraiment ezali soki bakangi journaliste à moins que dérapage ezala vraiment makasi, mais par rapport à Moussa na bango baokangama lisusu ndenge ezalaki te, donc amélioration ezali. Est-ce que tout ça peine à période de la pandémie, il y a coronavirus qui a touché le monde entier, RDC a épargné? Est-ce que les journalistes congolais vont communiquer dans la période vraiment? Bon, merci beaucoup pour la question. Par rapport à la période où il y a pandémie où et ningefi mboka mobimba, bon, ko communiquer dans le sens où l'ingolo ba ya ko participer na ko sensibiliser la population par rapport à la pandémie, oui. Bon, par rapport à la pandémie, on a quand même des journalistes qui ont makasi, ndeti biso tokolo ba cannabis na Info Lingala, toujours réussi quand même ko sa ba reportage où ils ont ko sensibiliser la population, ko talisa bango danger à pandémie ou ya coronavirus. Et là, on a une population à ça là, bah gestes barrières, bah mesures nini esengeli ba observer en scrupuleusement pour éviter maladie et comme la bango. Toujours mais quand même que le bango chaque jour na journal na biso komona toujours na moins rubrique moko tolobela likambo pandémie kopé sa évolution makambo onde ezotambola na Afrique, na Europe et puis na mboka na biso et puis côté abatu. À part biso pe Info Lingala, bon tu rappelles ba médias musu tolandaka ba radio comme ba télévision au monde que les journalistes bazo mais quand même ko participer na sensibilisation bien que côté à l'état côté à ba gouvernant bon bazo mais vraiment ko sunga ba médias par rapport à musala ou ba sala batiki ba médias kaka na ndenge na bango mutu na mutu mais quand même ko sala de tout ba ke na sens wana to ça le roi moi bénévolat mo boye mais côté ba autorité bon to ka kipe moi eloko et ko zara même pour na ko kosunga ba médias quand même ba mekape osa musa na bango mais jusque là tout monde yango nanu salamité bon tu bité soke zalo ezate mais ba médias ba meka quand même ko sala nyoso ka pour na osunga communauté pour na chité le visage international ya presse est-ce que cause vraiment conseil mo repesa na jeunesse congolais tout ba améliorer musa na koto mona kamabe même ça na bon. Bon merci journée internationale ya presse ndengo lobi ezali quand même moment où biso ba journaliste biso batu ya média audiovisuel presse écrite bon ba média en ligne pe ba bakisami lisusu na kati ya mulongwango ezali tangu to célébrer journée na biso ezalaka pe occasion to ba okanisa ko sala moi rétrospective kotala musa na biso to sala ndenge nini tozo marcher ndenge nini to utaki wapi to komi wapi et puis lo nini ya sika esengeli to mema quand même pour mema musa liboso mais soko ko na ko koloba moi conseil pa ya ba confrères na ba conseillers journalistes ba tu ya média ndenge to travailler alors liberté quelque part où to lukaka liberté à presse tout pour tout ça musa na biso bien tout ça quand même na accès à information liberté wana esengaka te ezala libertinage mais quelque part tout le monde ba journaliste pe belé bazoya na libertinage na niveau ya musalango baza ko se comporter vraiment bien te
surtout bandeko oyo baotravaille na bamédia en ligne bango vraiment bazosala mosala ndenge esengeli te bon toyebi te bango bawelelaka bazala na bavie bato batala bango ebele bato balanda bango alors so olingi bato balanda yo eza te ke il faut se comporter mabe opesa information ya buzoba ofinga bato okosela bato makambo ocrée mwa sensation mo boye toyebi ke bacongolais ebele même bato oyo balingaka kotala biso balingaka mwa oyo eza sensationnel bango nde bakosepela kotala afingi mutu alobi na mutu mabe soki alobi likambo moko eza lokuta nde bato bakosepela na yo te totikala professionnel mais dérapage eye makasi na bainfo en ligne bamédia en ligne wana ayebi ke bakocontrôle vraiment te akoloba n'importe quoi akosala n'importe quoi na sens wana ebebisi mpe métier oyo eza métier moko ya valeur nde balobaka presse eza 4e pouvoir nga kuna balobaka presse eza pouvoir ya liboso parce que biso totravaillaka wana toza netre mais esengeli te bamouton noir disons bakoti na métier na biso baosala vraiment mosala bien te elo mosusu na ngai mpe kobakisa eza ke par rapport ya pandémie ndenge olobaki na ngai kobosana droit ya accès na information bajournaliste baza na accès na information vraiment mingi te biso bajournaliste toza kose contente kaka na oyo équipe ya riposte secrétariat technique aopesa biso mais bajournaliste bango moko et puis basecrétariat technique wana bazocommuniquer moins donc information eza vraiment limitée mpona kozwa yango il faut kaka bango moko bapesa bino or bajournaliste lokola lisu mpe litoi ya population tozalaki na besoin quand même bango baorganiser bapoint de presse oyo ekopermettre biso tozala na bango face à face tout poser bango baquestion oyo nyonso population aza komituna mais bango baokima presse baza limité bakomipesa biso kaka bacommuniquer na sens wana ekozala bien te. Merci beaucoup na remercie.